Capage TV. Capage TV. Capage TV. Depuis le Congo était Congo, depuis l'époque coloniale, depuis papa Luambo Bakende, Babeti Masikini, Bazala, papa Madilou, Bazala, papa Lutumba, prêtre, Babeta Stade Défense. Alors ce qu'on débat ni non ça là. Nous voyons référer à Moko. Oh, Bobo yango makasi. Ya bino le Bobo yango faire là bana mamboye mafali azarate boyebi. Faire pas un artiste congolais. Toi on a posé à innovation. À Chapedal. Ce que une innovation sur ça, c'est comme ce qu'on peut se bisokanda. Et qu'on peut se bisokanda. Si. Pour te voir ça, biso tout ça, biso tout ça, bah des fois les bâtiments biso charge. Attends, moi ma salaire est moïse ça Ozomona benga na biwa faire to côté yo benga fi biwa faire yo wario to benga na bango parce que ba faire musicien biso Congo te to ana posta posta de France biso yo pas Québec faire conseil on peut bino ba wario na plateau te et ko ça biso ba golois to pesa oh tala omoni c'est que pesa mtusu ni musicien mon côté na Congo on a remettre à Stade de France où tu dans le néant et ça na 5e génération T 6e génération T na muta rumiste mon côté mutu mara dans le néant na beti concert wana on va laisser biso de lui casser la crise mais est-ce que ba version même version o ba tourner na question yango de pousser na bimiselo ko wana yango de pousser na bimiselo ko na po na po to ko bando pesa ba deuxième fois ba pouvoir to ko banda ka te biso ba se mabala ndaku to banda ka ko lobela ka si je moko boye on pa ka bimaki abimaki na tel vous pensez que Vanessa Batouzi nenga za bongo tel que elle était akufa pona mbanda akufa po seli mbanda Batouzi day village Batouzi day je pense pas alors to ko bando fanda ka te po ba version so bimaki belé que ni bi version ngana yebi parce que madame Vanessa to ba te na cinquantenaire Arline Woko moko ya bata geste pour so benga mana to sa place sur moto na keti place Jérémy Chabani oui donc ba utu bimisa 50 parce qu'on a landi bango pesa ba kende ko vanda donc comme la vidéo slogan mobile ya ko il ko lobate ka yo moi ça na pour mobile ya tricher anga pena chama ka monyo sur la motema na miboma na kende rumela boina ko sala rien du tout batela case na yo batela bana na yo batela batu ba mila kanga mila si réellement ils ont vraiment par la spéculation dans les réseaux sociaux. Non, parce que à cause de l'homme, moi si je suis sous le ban. Alors Piccolo nanda kutema. Tu comprends ni kafoswa. Te, wana poni boko ko vana basi moko. Te vandi pena mwasi moko. Eza loi, eza bokili. Loi ni na Bible atako tu Bible. Na lobi so ki Bible bo yo pesa exemple na Bible. Na lobi na nga bien, mais na moto yo lo basiko mabe. Te, non faire comprendre que toi na réalité que mobali akoki fait ko tricher ko beta peli sous libanda. Aza mobali. Mais yo a Piccolo te na place na yo place aux awana femme vraiment ba pe son valeur. Moi si andako. Boyo Piccolo te. Gardez bande na yo. Maman Capage. C'est juste un conseil de passant. Eza conseil, eza mabeti. Mais maman Capage, et lo comment vous lobi, tant mobile ko Piccolo te. Ba valeur. Zela. Ba valeur ko ba peso. Est-ce que tu sais que mobile tonga koma ko tricher? Ba valeur so eza na 80% koma ko kita. Oyebi. Yo ko so ba yo zo lo ba bon parce que yo ba bébé be po ani nango. Ndeko na Alexis mobile. Atanya ta kombo batula atanya ta. Oh non, attends mobile. Ah mais ouais. Zana na lo bana. Zana na sabino. Ala ndeko no mwasi. Boyoka. Ngai soki na tanga kombo te. Pona? Oui oh, capacité za mon ndo soaka. Na ko na télé boy. Tanga kombo po. Na to balante. Ba mi tema bino. Mais robina remarquable basi bana le lo mu salara. Mbala même na restaurant mo filmer na TikTok ya monalité. Ya te to ba kana. Banganga. Banganga. Mais à niveau on met moi dans restaurant jour anniversaire na sali pena vidéo à Chepentemba peut-être il y a aigle mais m'aider mais à poster yo moto au set de départ. Ka poster sur ma be mingi ya moi to mo 5 semaines. Les gars à tout le montage. Ah pour ça à olongwane à la télé. Na lobby display tant on loba bongo ko bossa na te. Il faut ça on a deux catégories. Ouais. Il y a d'autres filles. Tout le monde
ba fille belé ba pesa ba fleur ba ba jour ba safe na te ba ni ba poster mibalo na te c'est parce que pour na hypocrisie no benga mobala na mwasi na ndako apesa déjà exigence que oza gros posting te toza na compagnie na biso et ça la ba meuble deti madame makambo boye alingi ba sa les comptoirs alingi ba sa les place moko boye abando sala ba perruque ko tia ba perruque na ye olingi ba sa lo armoire olingi ba sa lo garde-robe bino mo na déjà nde bazo illustrer biloko nyoto o netbox et ça là o bengi ka na numéro wana o lobi ki mama Kapache aisa kinga bosala ba mesa bosala ba kiti bosala ba cuisine ya wow. Je dis bien, il y a wow, moment dans tout pendant dans ça pena émission cuisine d'être na poto. Basala ba meuble nyonso oyo batalibanda basala. O moment na pena to ba meuble na pena to mona na ba meuble na ba mall netbox et sala yango. Yango na recommander bino misala ya mwana ya mboka. Oyo nazola kisabino eza misala ya bana ya mboka. Ezate ke osombi libanda oye nango te misala ya bana mboka. Bobengi na part nanga réduction kozala ba paka pena ba ye ba saleli opena atelier ba montelo biloko nyonso ozala nango besoin mbetu so lingi o nyonso ba kiti tout ya luxe ba sala nango bo contacter bango bozala dessus en tout cas netbox ya bana Congo salon ya kitoko mwana mboka balobi to privilégié ndeko na biso mwasi LZN Beauty salon ya kitoko olingi basala soin de visage olingi ba masser net biso to travaillera trop massage service ezali soin de visage service ezali olingo konda pona ko traiter biso pona ko longola biso ba mabumu pona ko longola biso ba graisse pona ko dégraisser biso en tout cas ba ko mona régime alimentaire moya kitoko Mama Lisiane Lukusa aele biso salon LZN Beauty ya kitoko na Londres ba o nyoso balingi bazala ngebu ya Lisiane osali biso mie Lukusa na biso na ebité to bate bele to bacha atterrissage na Londres ba site ya Kapache ba salon bien to zongo ngai na recommander bino place où ça la soin du visage coiffure originale ba perruque ya kitoko olingosa la soin na yo ya kitoko ya manzaka manicure pédicure olingi ba massion nzoto olingozo a rendez-vous comme monsieur ça sur rendez-vous mutalobi na oyala monsieur dimanche pour réserver ezali na Londres adresse na biso yango to komela bino kala mingi te mo mona na Londres wana na bokasi ya Lisiane Lukusa na roya mais to recommander bino le seul salon o et chaka batalaise aux autres vraiment l'aise au côté salon ko bino bité mbongo na ngeke persiste ba Kapache nyonso ba oni balinga mama Kapache bobi kenga na ko sarate adresse moko na kati ya Londres salon LZN. Merci d'avoir été sur Hollanda Bisso, en tout cas, na Kapache Télévision. Merci. Tous entouré Awa, na Bato Baye Talk Show. Tous na Nadège, tous na Mubambi, tous na Hervé, tous na Mania Malika. En tout cas, merci. Bon, Hollanda Bisso, la Bandaku, partout aux alliés, en tout cas, Bololei Talk Show. Et tous na Sige na Bisso. Pour tous na Mawapé, tous na Sige, pour Bolingozo, Tracasser Bisso Mingi. Ezo Lelissa. Toujours perdre va être cher, toujours perdre ba oyo bazali ko chabiso maboko na misala na biso. Toujours mona Jérémie Akatikutu pop ballon pona partenaire na moko azali souti ya Kufi, maman Vanessa. To kolobela ngo pe to moni indi na réseaux sociaux pour na Kinshasa eloko ya en Afrique. Eloko ya kubomba pe privé ezala raté surtout biso ba tuto yebani. Soki ozata na message mora yebani azala na yo. Bakota la famille ba vie privée ba ya na internet en tout cas privé zaté et ça la paix si j'ai monsieur à partage mais quand même tous en ali kamunene drapeau na habité ceux qui pakananga Hervé a ché drapeau a fala ya na ngopé malgré la tika zaka mais fala ya na drapeau ya kin na ya France ouais to banana na maman Mania boni santé et puis bravo quand même pour le Bélara. Bawarion nyonso baza certifié pour Stade de France eza ça qu'avait na beauté nango na kati nango na munene nango en tout cas eza lo mo eza facilité malgré balobi que bolier ai nous on dit maté bolier ai mais quand même on le bani pour bolier ai c'est-à-dire générique ya ba gaulois nde bimisisi bino
sport ya Stade de France. Bon, au moni Kapachou langai na mando zela papote ya date na loba iso atie date na ça sous débattre. OK. Parce que à ça les locaux est incapable pour tous les musiciens congolais. Tikabo. Congolais to congolais balubaka. On le vit bien. Donc Kabo combien congolais voilà. Donc ça dit na ben on ça la sous débattre et puis au début sili hein. Tes débats à sauter. Tout ça débat pour ni. Depuis l'époque à Tchanda. Depuis le Congo était Congo, depuis l'époque coloniale. Depuis papa Lombo ba kende ba beti masikini bazala. Ba papa Madilou, bazala ba papa Lutumba, ba prêtre. Ba beta Stade de France. Alors ce que débat ni non ça là. Pour ni faut na saka débat. Ne loko yo ezaki capable na musicien congolais nyon soit ça beta. Ba sali yangote. Ce que biso to tie date na biso pour na ba débat. Hein? Est-ce que biso tokoya ko boka date na biso pour bimisi générique mo weze éducatif té. Oh ils en a créé ba tukindingo apesa bango bazu ba beti nde biso tokoya ko diembela. Nti créole za kindingo. Oh. Et puis en gros les autres azan eloko lobaté parce que ngabu na préférer ta leader na bango bazo ta ba to biso ba congolais ko to komi ko silika. Parce que faire pas un artiste congolais. Toi on a posé à ba innovation. Acha pedal. Ce que ba innovation sur ça, comme ce qu'on peut c'est biso kanda. Et qu'on peut c'est biso kanda. Si. Pour te rosa ka te biso tout ça, ba des fois les batike biso charge. Ata bra masala ka Moïse ka soka. Osomona. Alors dans ces cas, ce tout le monde qui peut-être que bato bazo manager ils ont que bien té, ils ont proposé biso mo ba congolais. Ils ont proposé Siki Moudiba. Un manager très respectueux, un manager intelligent, un manager compilant, compilant. Non, un manager, il a tout. On a problème. A quel na jet set, a quel de manager nan. Pour ton lembi biso peut tomber Stade de France. Celui de style Stade de France. On a déjà la distraction TikTok. Celui de style Stade de France. Tout ticket bon charge. Siko, bon ça Denis c'est que Congo est quoi ya? OK. C'est clair. OK. Na pesa mbote au manenga la question na pesa mbote ba bien so ba Hollande biso ba abonné à Capage télévision na bombe énergie mususu pour émission mususu eza dans ça là. Énergie on a doit protéger. Marambasta de France, Maramba Lobezé Belé. Faut te côté ministre de la culture, il faut te côté ça papa Fatih Béton, il faut te côté ça maman Denise Niaké on a 4 cas à Stade de France, ba to côté oh faut te côté ça basé Belé na bombe énergie. Moyaki on dirait Papa dit on appelle sur mboté. Moyaki a malili manabi amanya de leur lobate. Té nazo raisonner anniversaire le 23. Maka c'est zate. Anniversaire là. Dollar et Kiti mais biloko zo kitate. Ozana wana mamanya Nadej. Mbote na yo. To yambi opena na boboto nyonso. Muninga mwasa bimisi mama na likambo à défendre équipe na ye. Yo pose na bakan, toza na bakan parce que ça est normal. Est-ce que le roya lobby wana pour longo na o sauver ta papa Hervé Moukia? Bon, ngani na boye. Kamba mawate, yani kamba mawate. Moi nini. Exact ko défendre mutu pona mawa, ça na pendo net. Mania, bambote na ngana bano spotala Capage télévision, je vous aime beaucoup. Vous avez des avocats qui ont cliqué, qui ont s'abonné à la chaîne et puis vous avez tout le soit qui tout bon, en vrai dire, nana kate, nana kante, mais s'il faut, s'il faut qu'on le faut qu'on le on a compris. Fali, Misa Congo, Ferré, Misa Congo. Ya Gabon te ya Congo peza o asa mama Congo de ya Braza oh bo bi bo ignorer on fait on fait na tabini mo bo le ki sape oh ni bo ignorer faire na mboko oh ça oh bo yango makasi ya bino le bo yango faire la ba ne mambo yemba fali azara te boyebi ya soule fo bo yeba ka sikoyo ya soule ya yo passe bo espira yango yo matin ya bo ite mama ya soule na mai je m'embrie o ambrenga na ambrenga bozo na charisme te oh yaza bongo to kusema fula koloba sute fula toi na ba roka bandolo ba te bomo lo ba trop bo ba bo ba faire mais la dia me faire lo ba ta timide mais bino lo ba mi yo me do répéter ana tala pour ça be munga nga justice te
ngana mi injustice te nga côté injustice za côté nga côté la yangwana na je peux ça opinion on le ba pour opinion ne boza nani oza za est tonde ah ya ba stanga zuba mais na biboye so fali akebeta so stade de France eza honneur mboka faire pe aobeta na ye pour faire pas betaka ba banduku siko likambo eza nanga na comprendre bino mo mabe juste de France mo le ton faire on dit film ta tinde mo ça ba contrat bino ke beta mboka na bino wana boya faire be bino le boseka boso occupé na ah te ngana za bon na ba mamba bien boso occupé na mama stade de France boso occupé na mama stade de France botika faire kimia faire ça makambo na ye botika faire bino minimiser et si bien on se baisse on ma bomate et c'est on visiter mbangu ya atana buzoba bobina baza babina affaire mais opinion na yo sikoyo et correspondre était na début na ton loba ke oza pona ba nyonso donc ça dit on se contredit yo mo donc c'est que na te contredit te na moni bino OK trop fali non mais tout ça ba warrior so nga sumi ko ndeni mbamo bandolo ba Hervé a de affaire na kati muki au monde toza boy au monde toza awa biso tona biso ba warrior parce que so yo zo village ozo me di village te ozo côté la faire na mawa or na kati likambo ba côté na mawa te tali sa mutu place azo échec ineza pour avancer so komi ya mawa ngana soki na yoka manya yoka because apa to benga na bureau faire to côté yo benga bureau faire yo warrior to benga na bango parce que ba avancer mission biso Congo te to ana poste poste de France biso yo pa kebe faire conseil ba pese bino ba warrior na plateau te et qu'on a mis sur ma gaulois c'est que personne tout bon en tout cas c'est juste pour amuser la galerie dans la faire dans la fali musée galerie ça c'est pas sa position boni boeko musée galerie ça bon ngana pas en position En tout cas, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, merci. Maman Nadèja. Ah, très joli. J'espère que l'on mingi te en tout cas, au moins il a mingi c'est si là. Na yaka awa la émission ya Mama Kapashi. Awa. Na loba le moko la bi fali ti azobeta ba Bordeaux, ba Marseille, ba Lyon. Ils ont préparé quelque chose. Stade de France. Ba inaka awa. Ba loba bo kokate e ezalaka te. Gouvele golo loba bo fala la tana te. Lelo biso fali jamais fali parce que Jean Fali, Bolobi, soy Bolobi na Fali fala loba te fala ya ka na likambo. Na preuve mbala moko. En tout cas, merci Papou au Sepeli Sibiso, tous les Congolais en tout cas pour soutenir Fali. Mawe. Mais vous soutenez Fali, vous soutenez Fali, vous soutenez Fali. Dispeter banon Dembo. Mawe. Na bisayo na lobaki awa tito comme na 2050 mission moko te na Congo oya robeta stade de France à outa dans le néant eza na 5e génération T 6e génération T na muta rumiste moko te mutu moko mara dans le néant na beti concert wana Total Solution nana ndaku nanga Ourezati to bana sei no bo se tracasser parce que solution est la Total Solution bota pourrait pas nanga eza tala venu me plusieurs ko charge pas nanga et ba installer là déjà millions sont au papa non les arabes so ko raisonner nga mona kitara ba ngoli ba panneau et comme on charger la courant so ko que ba panneau ils avaient déjà chargé courant ça la tina te panneau nanga zo ça agent la Total Solution ayeli na solution ba yaki déjà ba installer nyonso mais le quoi la senga ki bango na lingi susuke il aurait qu'il ait la partout et ça dépend ya biloko le lingi ça eh papa bonjour maman on ça déjà sangwa Total Solution hein expliquer bango na o ça ngai et puis oyo boli ko bâtiment pour la ligne bonjour tout ça maman installation il y a 5 kVA là des batteries à 5 kWh et ça lit 10 kWh les maman baxi ba capacité à la charge de l'eau qu'on a et dans la besoin sur plus autonomie les théories ticket sous batterie à 5 kWh na ba parole na biso za awa toujours pour installer maman on a assez azala to installer ba immeuble ba appartement partout pour installer na si ba to selo awa
ata jour moko tobenga biso ke o ekati molele ozalaka toujours na lumière tv ezosala congélateur ezosala nyonso esalaka très bien convertisseur ya ba 10 kV ezali ba 20 kV ezali plus ezali oza na besoin oza na ba chambre froide eza tokodémarrer yango osepela mama en tout cas partout Braza Angola tout à fait ezali partout Boma Matadi Mwanda adresse na biso ezala moko ozali na limité deuxième rue numéro 7 bis. Ok. Oui. Installation j'aurai combien de jours? Ça dépend. Ça dépend installation. L'installation c'est gros jour moko 2 jours ou 3 jours ça dépend. Ça bon mala moto mutako ça fait ndabu. Bon. À part si c'est le numéro 6. Ouais ça comprendre tous on a client. Surtout pour vous chambo on a projet. C'est le musala et la sukayo bando fourni mbongo na yo. Solution na banda ko na bino o bendi kaka. Ba yebi ba pano chili yo na bana. On a kati sujet à musique parce que tu es là qui a monté toi qui peut là te vendre là oh ezali base. Qu'est-ce que ta défense est ça? Plafond micro. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il y a sous devoir T. Voilà comme il salandé. Passeport. Quand il y a mon épi Roger T. Il y a des gens qui sont pas soulés. Il y a des gens qui sont nana mainanga. C'est ça, les aralipa. Nalobi nani display yo monaki o monaki pi Roger T. Ayele on ambango. Eh yaya yo lo baki o conquérant Fali Bunda. Eh comment Bunda? Oh. Baki côté Bunda. Oh Bunda. Ngala leki e Bunda. On va comparer yo Bunda. Ngala juba ko chabiso. Juba ko chabiso to yemba. Mon bambo c'est na idambiati. Juba ko chabiso to yemba. Te mambo yemba te Bunda. Muninga betiare. Taka pasu ya tokota lisuka bolingo Tokota bolingo. Merci en tout cas d'avoir bazolanda biso. I love you. Merci d'avoir bazolanda biso en tout cas. To éviter ceux qui na mokili oyo ba camarade ya basi ba koki ko melate po ba bana mibali bazali po ba tonton bazaba papa bazali miso zaraka pai. To moni ngindi dans réseaux sociaux. Personnel maman na biso Vanessa a coufi na crise cardiaque qui paraît-il pour na mpaka abandaki ko récupérer camarade na ye ba biso ba lobi azaki camarade na ye te azalaki fille kaka o bazwaki comme deuxième femme puis ba otaki ko prédoter ba saleli épée ndenge zala kaka village lokola pe ya première dame donc nyoso première dame azalaki na plus pire encore bazalaki na Dubaï na ye ba yokaki lolaka lokola musicien aboakaki pe incertain ndenge ezalaka. En tout cas, est-ce que makambo oyo tozoki yango tobeti yango société mingi mama Blanche tobeti c'était bakomi kokoma ye Marcelo D abomi mama toyebite makambo oyo tokokende nango ndenge nini tobanda nano na mania po yazali pe oyo azali na kati ya libala ye moko alobi bato bazaka libanda bakanaka baliwa ya biso basi ya mabala tobanda na mania toke na topesa nani mobambi Mobambo to mobambi. Mobambi. Ah. Maman Manuba Mboka, est-ce que vous avez une histoire? Bon, Kapachula, mon réseaux sociaux, mon tout le monde a version na ye. Même mais ça te dit c'est et des tons. Blague à part ngai lo na rolo bagala bande on a biso basi. Et maman Kapachi. Non, c'était papa dit Kapachi non lobby. Non bien. Non, on a pu cette réponse à question. Tu as décortiqué ma gamme, on a monnaie la réseau. On a les sous quoi interpréter des cambos, on a confirmé tes solo, tu n'as qu'à n'abandonner sa vie opinion. Pour même mais ça Tony moi qui étonné au monde qui va bambeler moi ça peut me faire yem ta bête que ma ça na boutou. Hein? Donc tel dit kamba fa ça na reken to moi na reken makila to penser que lieki mutu mitoko dimi mais ezara li solo donc ça dit réseaux sociaux et comme ma biso dimension mo boye même na biso ba to ba ko service ba kambu to zo étonné yongo bisanga même na mais ça Tony na zaki étonné au monde qui ba bambeler moi si mo ba bomaki oh yé mo ka bika bomi mutu te donc nyako yo pesa na oh ezaka na décortiquer ozo mona hein ça dit madame Vanessa biso to bika c'est la crise. Mais tel ce que va version même
version oyo batundelinga question yango nde pousse nga na bimisa eloko wana yango nde pousse nga bimisa eloko wana po tokobanda opesaka badeuxième femme bapouvoir te tokobandaka te biso basa mabala ndaku tobandaka kolobelaka sujet moko boye po mpaka abimaki na intel. Vous pensez que Vanessa Batouzi ndenge aza bongo tel que elle était akufa mpona mbanda akufa mpo asali mbanda Batouzi de village Batouzi de? Je pense pas. Alors tokobanda ofandaka te mpo baversion ezobimaka ebele keni version nga nayebi parce que madame Vanessa tobaki tie na cinquantenaire Arline Woko moko ya bata GS production bengenga mane to sa place na su moto na keti place Jérémy Chabani oui donc ba utu bimisa 50 nga siko na landi bango pesa ba kende ko vanda Jérémy Chabani est consolable mais bango nde ba uta ki donc ba zwe bembe po ba memi mutu na ndeko ba ezala net camarade na biso Chris Lupouk to bimisa bembe na samedi. Nenge ya personne crise ba me hôpital ba yene bembe nenge ya madame Vanessa Salamaki asali crise na ndaku donc ba memi na hôpital ba yene bembe c'était ça et après ce que donc eza bongo donc ça dit bateau yo ba uta na bembe kozwa mutu na ndaku ba memi na morgue so ba bete biso version kasa qui crise donc ba memi na hôpital ba yene bembe est-ce que ton dit manane ton dit maman o ba yeli biso version que pour mbanda zola que oui malgré ça fait partie peut-être inquiétude et bon ba ke botaka eloko moko na motema après yango ne écrit ba crise cardiaque yango écrit ba tension yango écrit ba makambo ebele mais quand même to yebi ke ba chokolilo bazanga raté to kofanda pesa matanga ezali vrai version pe bimaka matanga ba chokolilo bazanga te mais na kata ki chokolilo nga yoki na ngango te ke o po mpaka parce que ba bi Vanessa mpaka on a mpaka oyo azoki mpaka na de ti ba komi pe na ba 8 OK on se comprend ti ba komi pe na ba 8 sikoyo so le truc na parenthèse que c'est-à-dire surtout il faut comprendre eza na bateau ba vendre ka bazielaka bateau ba remonter bateau quelque part pour bien bo récupérer 6% ça mi bongo Vanessa kufi po bazuela ki moto paka zo ki moto et ke zongi et tout Vanessa bateau za kufiti mukolo mobali kuta kufi boyo moto yibaki tu penses que tu éternellement c'est ça aussi pour mukolo mobali kuta kufi nzamba permettre akufa bongo yo moto yiba ozomona donc moi ngana lobaka que o netinga mpaka zo deuxième femme libanda o asele deuxième soki nini o deuxième village paradis na kokufa nanga te tozawala te menaza penza na ozala no mela soupe parce que il y a beaucoup de problèmes tozui na vie to komi ko comprendre que yo moko ndefo luka o luka kimia na yo moko il faut luka kimia na yo moko soko lingo zela kimia muto mukila pesa yo quand dit Jérémy Chabani ngo pa lobaka okozalaka toujours dessus osomona ça dit moi kimia oh so pas pesa ka kimia 40% réservant pour na yo merci voilà merci maman pour la parole je vous salue mais comme on est ma bé non c'est juste le nom c'est juste le nom donc rien à voir on n'a pas pensé à Batou ba penser à Batou ndem te sala ke batba ke na mabe mais le nom c'est juste mon te mutu pas ko bunga na pesa mbi ya TPO donc voilà je vous salue tous à la maison Batou et tout voilà so dans un sujet oyo na rolo banini nga na kopesa conseil parce que ni de près ni de loin na yebi maman wana te li solo on peut na yebi te na oka na ba réseaux sociaux en fait na rolo bela basi ya mabala ou bien au bazo au to benga ba des bases oui que vous en avez Jonah yo oui que batutu ba yebi famille yebi ba camarades et tout voilà soli mobali azui moi si mususu libanda mama komi bomate pour na mobali si réellement ils ont vrai net ou ka spéculation na ba réseaux sociaux non parce que à cause de le mobile moi si mususu libanda alors piccolo na ndako tellement siko poni ka fozwa te wana poni boko ko vana basi moko te vandi pe na mwasi moko eza loi eza bokili loi ni na bible ata ku na lobi soki bino bobo pesa biso exemple bible na lobi na nga bien mais na moto yo lo basiko mabe te non faire comprendre que toi na réalité que mobali akoki pe ko tricher ko beta pe liso libanda ala mobali mais yo akopikola te na place na yo place ozawana femme pe ma ba pe son valeur moi si andako boy pikola ote c'est na katio mu garder bande na yo maman Kapache c'est juste un conseil de passant eza conseil eza mabeti mais maman Kapache eloko mo bolobi tant mobali ko pikola ote
bavaleur est-ce que tu sais que mobali ntongo akoma kotricher bavaleur so eza na 80% koma kokita oyebi ntongo yo olobaki bavaleur na wana garde yango ekoma zela ça dépend zela papa na te ça dépend te bilenge okoma oyoka libanda okomesana nango okoma mpe mo okoma je m'en fous koloba te ke bakopikolo te un moment donné tala yaya omoni mwasi nyonso alingaka quantité ya qualité ya bolingo baopesa ezalaka na qualité wana c'est comme kokita ekoma quantité c'est par là plus d'inquiétude ekomaka ezaka non représenter papa oui bien sûr parce que papa batombaka akoki pe kotombe atali mwali moko boye mais comme la vidéo slogan mobile ya koki kolobateka yo mwasi anaku kwa mobile ya tricher anga pe na tiamaka monyoso na motema na miboma na kene komela boye na kosala boye rien du tout batela case na yo batela bana na yo batela bato bamelaka nga amela donc c'est juste ça et un conseil bande konanga basi botala partout dans le monde donc voilà soki mobali a dérouté ou à na gauche ou droite yo garder bande na yo tant que moi c'est andako kolanda makambo wana te samela nzambe arozonga dans la logique voilà bon yo na kata vie de couple ko sambela te ka yo biponi ba comment tile biso basi to sambela ka pona moi si mama kapachi na tala moni moi si aza au moins to ba que la chair est faible ne pensez pas ça pour la bino moi c'est un gardien en fait même pour moi si la chair est faible maman moi mais moi si dans mon ligne ensemble pété parce que je suis engagé avec quelqu'un na ça qu'on a mis ça va mais pourquoi na répondre moni na mokili omoni nzamba sala mokili na ndenge nini batu na batu bana ba capacité na bango nzamba sala mwasi ana capacité à supporter babiloko mususu mobala okokate mwasi nenga zawana mwasi enkesaka afandisipe a temporiser bino pété papa kosala boyete tala boyetala makampe sili soki yo mwasi okomi agité okomi likolo bomi foyer na yo lukunte poza oloba bona koma agité kala imba mbali kutu atemne ngodi bokomela basoyi biso kutu zana ngote donc biso nous sommes tout boye bino ni mobali nde faut temporiser moi mais bino on ça le contraire on ba charge les bino ko pesa base c'est là yelo non dia kitu tala obile longa na comprendre quand même l'histoire oui non yo kanga bo na lo au monde des aboye ba mi bali ba mo diembela ka o mobali nde ana droit yesu mo ba so bi ancien bandolo ba te ba mo ba bi nomba ba bon babi no bato babi moi signyo soit tiré na compte à mobile donc c'est que moi signyo ça na mukila na mobile na ye o comprendre capage on a le bangout bon ngana o loba philosophie bon to uta ouais o tira na le mama nga na ba tira ke de keko oh mais bibelo que moi si babi ada lali pongi ba tirer compte donc moi so na ba tira en ça ko ya non te soit aux NP à Koufi nini maman na ba vieille civilisation makambwani ezalaka te vous comprendre tala na biboye bana mibali bakoba ko diemela kaka oh Yesu mo lobi ancien testament et le Yesu la ya na nouvelle alliance Yesu bi moi si moko mbali moko bino de boke na ko bala bana batu pobo yaka bona bandaku pondo chaque jour ba ko kate fa mo ndunda ya non ça ma petite et à couleur vert on changer nga so le pondo o le pondo changer et l'autre est l'équipe va le kuto ba le so bi kamulo to l'équipe kapa shula tala au monde ezaboye tala tika e sabaje tala mibali obi ke phénomène on a comprendre on te basi to comme victime ya mibali. On dirait, on mariage, c'est au quitter. Mariage, il y a place à immaturité. Et ça place à toi, ça mature. Irresponsabilité. Vice versa pour les femmes aussi. Mi bali ba ok ko biso to pour moi so ba tuté. Ba immature. O komona mo bali na mwasi na ye penza ko tali mwasi bi muninga mwasi. Mais ke bimiselele o mo libanda. On monte la moto pour ko na bité. Voilà. On moni madame Vanessa. Toko makambo de manya lobi. Eza batwa lo bango. Batunde ba obimisango. On comprendre. Eza toko bango za soloté parce que eza to ben ngoni.
Bon, et dans la terre, on a tout le bagarre. Marmo et Bimi, on va tout battre. Tu as mis la mission, on t'a ma preuve. Et ça, yango wana ba rumeur yango Bimi. Mais tout ça parce que tout le monde ne connaît pas ça moi ça qui a tu me la sniper pour ani. Ni non. Bon tu bon point. Bon titi dans oche la ngai. O ko Bimi c'est le côté le loto za wana yo. Bon tu nga na lo bo ku ta fili de. Sikoyo. Et siko boyo kanoli kam. Moi na biso tu me la sniper. Pona mobalite. Bana ba yo da kwambriaka ba mabala baninga. Yo zo mona ti ya za compétent, yo doza compétent. Quand on a bali na ngate mais na contre ba marambo ezolika. Ya bo prise mo to bana kala bozaba chéri. Ba prise on so conseiller ana no conseiller. Ba prise on so ko ba na Jésus. Hein? Rien à voir. Rien à voir. Mobali a qui m'a comportement. Et tu es encore sur le kuta. Jamais. Là, je vous dis vrai. Mibali bazar botuna. Mobali a qui m'a. Comportement, il faut pas comportement la vie. Moi, s'il faut y ba, l'énique au quoi accueillir Mobali là. Na lobby boy, c'est là non. Na lobby boy, c'est là non. Moutlo quand tu viens na bo, avant une maman lia pendant plus de 20 et quelques. Yo ngoyi biso ke ndenge azaki na mama lia azozwaka batu ba danser si ayiko suka na chanteuse zela ko tu na profiter pour profiter nango suka nango yango et comme mariage likam ninyo siko na ina yebisa yo comportement ya mwasi o eza ya mabe oko détecter ngo na une année na 2 ans na 3 ans na 5 ans na 20 ans après na suko yo tika maman mwasi zela malembe zela yo kana bien zela na bien zela bongo mobali ya malamu Baïba Kaina combien d'années? Oza hypocrite. Ah, wakati kia chiko ah, bami bali balingana. Dala. Awolingo lelo. Dala. Zela. Yo bala mkoni. Oba mkoni. Kapashula. Zela banja mama ya kwa makabo. Manadej pardon. Kapashu ah todo tremble yango ekokoyetika. Manadej Zela. Mama Kapache na lobi boy. Na ina compétent le mobile bike mobali akovanda comportement na ya bimission ka lelo. Bongo na ba couple auto yo kakake mobali ba bimisi bana mi balé mobala bota libanda. Est-ce que tu moi t'es là? Oh. Est-ce que na te dans le ben ngolo ba exception. Dans le ba exception. On a dit hypocrite. Ya hypocrite. Très bien. Na silisa après na zomi sila. Moni nature ya mobali. Mobali azaneni. Moni mobali. Mobali nyonso. Non. Muyaka moko afinisa ba ya nyonso. Même mobali soki azala sentiment arobimisango directement. Preuve année mobali soit lingio à dépenser à faire voyager à payer makambo surtout sur azana moi si on a coûté boy jamais preuve année tout betali solo au moins moi si on a ba salelier deuxième ce qui terrasse ce qui voilà est-ce que salamaki est-ce que tant maman zela est-ce que batu justement ce qui si réellement ça bongo bolobi ke akufi pona yango après combien de temps ayo découvrir après combien de temps ce que ça bongo ngana lili mais yo zo lobake parce que toyebi ke ça comportement de maman display tout o mobali biso tout ça basi tozo ke tous les deux côtés tous les deux côtés alors ce que Rolingo défend de Canada ils ont défendre la vérité mais on va baron ba mi balaxa bi baron ba ndeko biso mi balaxa biso basi na bango parce que ça na ina plateau sani na beta bordi te so abali na hotel laxa te mais il faut comme officiel yo poso yo zo ba bon parce que yo ba bébé bo po ani nango ndeko na alaxi mobali atanya ta kombo batuna atanya ta oh non tana tena baba ah mais ouais dana na lo dana na sabino ala de no moi si boyoka ndai soki na tanga ikombote pona oh kapashida za bongo ndo swaka na ko bango na tele boye tanga kombo po na to balante wa mitema bino mais robina remarka basi bana bala lo mu salara mbala même na restaurant mo filmer na TikTok ya monanité ya teto so baba kana banganga
Banganga. Mais à un niveau, on met moi dans un restaurant jour anniversaire, na salle pendant vidéo, à peut-être il y a aigle, mais m'aider, mais à poster yo au sein de dépenses. Kabosé sur ma belle mingi, ya moi ton mot c'est. Les gars, en quand on a montage. Ah pour ça, ah on l'envoie à la télé. Il faut ça, on a deux catégories. Il y a d'autres filles. Tout le monde en haut. Ba fille belle, ba pese ba fleur, ba jour ba safe, on te ba ni ba poster mi balo na te. C'est parce que pour na hypocrisie on benga eh. Mo bala na moi si na ndako, a pesa déjà exigence que aux a droit poster ngate. Et ça hypocrisie mi balete. Sur yo ngolo blanc on peut la faire au temi sabi bonge basi, ba bomba ka bino pour moi ça na mi bale belé. Déjà na kata fille de couple de 1, mo bali o linga moi si na e, o baza pe ba mi balé moi si na mo bali ba se compter que o mo bali nanga, o moi si nanga. Déjà moi ça za na vitesse ya ko exposer mo bali. Au moins que mo bali yemo ka pe sa condition pour exposer ngate. Mais biso basi na kati ya bolingo ki copine to za na vitesse to bomba raté. Mais bino so ba o ba tara ba be on a raison. Batara ba be moji pour baza na basi na bango kuna ba kende ba deuxième bureau et ba na faut te ba be moji. Ngako tu ba fie na batara ba be moji batara ba be moji motema. Ngai na koto emoji ya ndoke ba seke na teyo. Ato pesi na cadeau mutu ko bina bombo emoji cadeau. Na koto ka ya maseke po zo nga deuxième mutu. OK. Bon, ngana lo ba mukina lo ngabuna lo ba mukina ngana ba kisaka yo moni magamutu azoloba base ezate moni ce sont des spéculations maramba to balobanga na babalabala est-ce que azana elo pose la mutu mo sala rabo mutu mo sala rabo parce que la bike ba fille on est là on voit na lobi na répondre yé parce que la bike ba fille be ba posta mi ba li ya mona ekueme muta mama mbate omote akebeta conseil de la mabe na biso na mokili ya lelo mokili ya lelo ekomika makambo ka ya réseau yeba te so version oyo eza vrai eza wa Capage TV. Capage TV. Capage TV.